Mati, yewera so na che banderole wapi? Yewera taki banderole wapi yewera? Yebyo yemba. Déjà yemba concerne makasi ya malonga ya beta na mboko. Jibem Piana papa chéri abeti combien d'années bimisaka album te? Tala vie ya Jibem Piana, tala vie ya Weranson. Lelo rene abi to bandeko mona biona ndeko na soni ya makor o wapi? To monya zo kumisa Weranson makasi boye na bitazu nini? Nyamakor aza mutapasi. Nyamakor aza mutapasi. Nyamakor côté kutu ya ingratitude to ko lobate mais Nyamakor aza nde ndoki. Nyamakor ala na side bobino boye biango te. Vienne mo balaka na poto atinda mwasi na ye aya awa na Congo nde place ba PC kombo na Nyamakor alaka na nyama nzoto. Tendresse Dibinga Orlando vidéo ayebi makambo na oloba. Camarade ya Tendresse Dibinga alaka na sida. Tendresse akenda kuta Nyamakor na chambre na kitambo et pas fille wana. Tendresse alela. Si lelo Tendresse Nyamakor ba yoka na rate. Nyamakor a eloko te. Famille a pas si famille incapable ya kozwata 500 fois ko futela mwana na bango abimi na prison. Yo si famille Nyamakor alaka na famille. Nyamakor ya na la awanga ngi héritier d'abimisa na prison. Héritier Watanabe. C'est tout à fait normal. Vous comprenez, c'est tout à fait normal. Attends Jésus banzima ete. Na muto Jésus fongo la ramisu. Banzima ete. Ye moku tuwe rason héritier watena bakabele $15,000 andime héritier. Et bon soki leader nabino candidat député malheureux. Instable na vie azwate. Et bon bino bambulumbulu wa pambata na vie borozwa. Papa tika ba sola ba Nyamakor wana ba na actualité te ba elokote. Vous comprenez? Le rôle mususu wala nani Papi Makaku. Papi Makaku yo vraiment yo linga wala kisadini yo ma Papi Makaku mobile ya danseuse. Yo vraiment Papi Makaku. Otula na vie mutako linga yo azate yo Papi Makaku. Musicien malheureux. Musicien mayo kasi mana wenga na mayo kasi yo bimanani. Yo vraiment yo Papi ma voix tu yo. Papi ma voix tu. Yo bimana yo bebeta drum yo neki sege minyo na manyete na obeta drum. Yo neki koba na obeta drum. Yo ebi nini yo. Babenga to bimisa siko babilongia bato bakenda ko betelo na kata studio. Bo beti ba générique ba nzembu na bino esimbité. Eloko esala bango za pasi. Vous comprendre ko perdre mutu o ya simbi orchestre ritio tenabi asimba wenge musique à maison mère pendant 15 ans. Vous comprendre ba carburant na ye moko héritier Watanabe boss a soutenir na mouvement ba album ebele bimi wana na orchestre wana héritier Watanabe ateli bango mbongo Angers na kozala jamais na sima ya artiste musicien moko boy asama koletengama un villageois oso comprendre nani de villageois werako a villageois weraza villageois et bon na kini awa ye lupango na bango ala ala te di babo mela ke pala bango te Dibabo me c'est pas la bango. Et pas ya papa ni na maman ne zalaka wapi. C'est un villageois. Ye façon na bandundu kende bete musique na babandundu kuna ko simba. Abimisi musique mo ya sans impact ya pambala awa esimbite. Yewe rebio yemba. Yewe muka moi je fais le moto toi tu veux de malili. Ça c'est le français à parler. Hein? Moi je fais le moto toi tu veux le malili. Yemba bandima yo. Héritier ko luka moyabo mamoto o te vraiment wana papa na ye moto ko kufaka jamais guerre sera guerre papa héritier Watanabe na mamba musique azalaka te mutu azanga papa na mama na musique ezali héritier Watanabe mutu azanga papa na mama na affaire la musique ya Congo eza héritier Watanabe Melchisedek le roi de la musique africain mutu tira ba Yusundur bazondima héritier Watanabe papa nende Michael Jackson mutu atikele idéologie. Vous comprenez? Oh papa yo yemba te. O yemba nini? Betaka musique. Betaka olingo kima na kota ki député. Zongela cop na yo. Candidat malheureux. Okanisa ki ozwa. Ozuite yi. Ozuite jabuba la lekio. Député ya baba yo vraiment na parlement no lingo kelobani. Français oyebite. Sabwe. Candidat malheureux, candidat illettré, malhonnête. Candidat ou atindaka batu, ou ataka ba trouble, candidat moko ya salitaire sorolaka bien te incapable même d'arranger ses propres cheveux. Yo lelo rote le mot héritier mtalaki sorolata. Yo de lata yo. Kela ta ba veste kaki na ba polo jaune na ba yakabolata kuna na katsamboka na bino. Fais attention. Na bino ba mettre wana pambala wana. Yo manzaka yo ko bundana nga yo manzaka. Yo manzaka yo vraiment yo manzaka nga mana telemi bwe na kangi makofi. Tala, ben mission na papa mbano zo sala sala kana ba leson de lobana keba
ngana moto nyama keba nalinga ba aventure te na héritier Watanabe pour héritier Watanabe nazoloba yango très bien je mets ma tête à couper comme ça bino ba musicien na ba chronifuati obo yebana te na ba tantine ba musique obo zo bimise salité yo musique nyo yebi yo na pesi merci na Ibrator wa Yembeli Yembeli boss na biso bazwemba mikolo nani David nani le tête don de Dieu na nzembo kitoko simbi don de Dieu ngamona solo la kinaye a regretter makasi na nzembo salité ba musicien ba baba o ba yembaka na lolé mutantine mpeda oyemba nini dona modir muto memela ki David nani Jeff Deji Luteta tantine Fanny comment ko sala maramba bongo ça c'est les gaspillage wana la gaspillage ozomba yo tantine olataka string yo tantine Fanny olataka string ozane lo côté tu n'as rien à prouver na maramba musique na mboka oyo tika ba yebi musique ba beta musique keba yo nyamakor yo lo nyo expliquer yo famille no ala kawat mama na yo azolela mama na yo nyamakor mama na yo azolela yo lelo komo telemo fingerité Watanabe tambola na bandal nga na nzima yo nyamakor tambola na bandal oyo nga na nzima yo bandal pesa mabela ba igwet te papa wenge yebi base we rason c'est un villageois base na yezala kuna na bandundu ozo comprendre kuna kota mboka ba yaka kuna ozo comprendre eza ko finga te tant sous ces rappels non rappeler que notre c'est un villageois a kende kota famille na bango kuna ba comportement autoke non tu vois pitomoni wa pesca pas tu RFI ado chrétien bongo to do finga bongo mama Sylvie Mapata est-ce que maman ça makambo vraiment ye maman ngazanani moi ça président nani Igo de la Forêt papa tika ba aventure to solo la masolo ya kitoko je salue moi si artiste héritier Watanabe Totori na Tembe maman na biso lot molisho maman cc moi suis azo pesa basi ebele ba musicien complexe d'infériorité les lots ozo mo nango pe boko vivre kala te to a concentrer to bim album na biso mi ange mi démon batu ba ko sepela na yango na ndenga ko sarana te donc biso toza orchestre o eza instabilité te biso awa nyo surtout eza stable ozo comprendre artiste et musicien yo keba c'est quand tout ça tu comprendre bien tout le monde a banyamakor ba finga ba fali pour pas mêler ba mo sangana ba ken piana c'est comme si na hôtel ba musicien so bazana pas ba fingi la bango nyamakor ala rapide nyamakor ala rapide ceux qui va bengue ba kabele moi $10 ana pas si c'est tout à fait normal ana pas si à souffrir à kemba so tala vie ndenga zale na la team wata ozo comme enfanda boye maître tete kabwa kabwe abengi côté tete na abengi orchestre ba patron ozo comprendre ofandi boki a choisi matata abengi l'ange célèbre ofandi boki a Willy Moucheni le véritable code mondial abengi ofandi boki Cornelia Douci Givenchy motema Emma Molisho Bobo Beloy PDG abenga ofandi bo sentir que ba mama Tokos ba mama Paris au sentir que de orchestre et fan des autres lokola orchestre ba Chel bozo ba danseuse bo komisa bango basi na bino basi ya leader abenga bango ba kintuidi ozo comprendre yo leader yo be fanda na kiti yo leader a wenge yo leader ya wenze yo be fanda na kiti ta makolo tengama ba biba ba on ne touche pas mais ouais maman pasteur adam musala nzambe musala nzambe te biso tabi mama Emi Koutino ozo comprendre mama Emi Koutino mama Anne Kalambai to ebi ba mama pasteur ya solo o ba osalela nzambe avec sincérité roi mama pasteur ya solo Bible lobi nini l'évangile doit commencer premièrement par Jérusalem ozo comprendre après ebimi ekei mais siko ya yo évangile banda mais banda côté ya premièrement nanu connard ya mobali na yo banda côté ya Sankara banda côté ya ba petu na banani bana wana toi mike na banda côté ya bango yo mono na famille no ba chel baleki na la famille yo moka osambela no sambela gani bakisa ba majio na mike ya bandundu wana simbi et après oso luka siko oyo tromper vigilance René Abil so zo atteindre type maman yeba ke asa seme qui a hérité Watanabe bro petite sœur na yeba botana hérité te ngana yabi makambo wana te bébé la DRC bien te papa vie privée a hérité Watanabe ngana ko kotango te wana artiste za star patron nanga donc nazo respecter pour minimum du respect na makambo etali privé na ye ozolanda donc to ça la polémique na métier
mais makambo etali ba vie privée wana nde tokokota te. Voilà, par respect. Na bi yo za pembena ma musicien lelo on a Kinshasa pour ça pembena musicien il faut lo baraki to finga to bundela ka malamu. O sala nini o bundela artiste musicien o bundelele ni. Loko langa René Abiri o kinga na ye na o leka na o lobelela orchestre na biso. Production senti que depuis année mobimbe bandi orchestre monte tika le bete libande mboka. Héritier Watanabe déjà en Afrique du Sud la tournée. Ou api tourner avec confirmation ba combattant ba sepeli ba utaki ba porte ba uti ba Europe ba ba Canada ba kiti na Afrique du Sud vraiment et côté ça ki mbongo na côté ya société na bango ya ba marambo avion. Ozo comprendre ba côté ça ki là ba là qui vraiment satisfait public et senti que ba petite musique mais yo tengelela nga lo la orchestre ni yewe rason na musique ya koyemba na mboko musique ke non ezo beta ba patron pe ba telemi le Bill Gates Cardozo Mwamba wankena a telemi. Yeza la musique kako yemba vraiment boekeno tende pa papa chéri oyoka ba musique ezali René Bi obi o tête no couper mais keba babi ba manzaka kuna so ba tumbo kipo kakol albeta vraiment muto tanga kombo wana azelo rote makolo ne lenga akozwaka ka pat na makolo alongwe ozo comprendre ngatala ale lokote ozo comprendre yo ozane lokote na orchestre na nubayebi yote na orchestre na nozalaka candidat Drumer Maléré ofandaka kuna na basuka limete sika mbule betaka kuna na kati na badingandos tele siko fandaka na dingandos kuna muto yotanga komba na fandaka kuna na badingandos kuna azata ne lokote muto a pasi voiture depuis ba matisa likola mabanga tilelo yo zani na orchestre la vraiment mutu nini yoko bimisa vraiment que no tebu atelemi pe abunda pe oloba bango tu ba yuma ba pere ko bandana leader tina se dinga so ba meshe bandia bana na bango banda sko finga nga na anglais ozo comprendre so ba meshe bandi bana na bango banda sko finga na anglais ozo so ba meshe bandi na ko banda